ozali mokonzi Yahweh. Ozali nkosi na bankosi kumisama Yahweh. Motema pe mabanzo nanga ekotatola yo. Liboso na yo mosusu azali te Yahweh, Yahweh, kumisama ye. Kumisama Yahweh, 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 tangola na ye. Yahweh, Yahweh, kumisama ye. Kumisama Yahweh, 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 netolama ye. Oh, yokalelo, motema nanga ekoyembela yo. Liboso na yo mosusu azali te. Opesima na yo hakozala te Yahweh, Yahweh, kumisama ye. Unetolama Yesu Yahweh, Yahweh, tanzolama ye. Obimisaka moi pona moto nyonso. Onokisaka mvula pona moto nyonso. Moto mabe pe malamu apambola masepa bolingo na yo. Yasuka te Yahweh, Yahweh, kumisama ye. Kumisama na ye. Elohim Yesu Kristo, Yesu nanga ye. Merci aux prières de ya pourquoi Zamba za malamu abimisaka moi pona bato nyonso na bandoki na bato malamu apesaka mikanda na bandoki na bato malamu bazala ba passeport rouge bakoma ba européen eza bolamu na Nzambe. Donc oza prière na so pourquoi le deuxième jour il y a jamais prière to salaki ya kobelela makila ma Yesu. Alors avant to kota na prière nazo kino ko exhorter bino po toza na ikabodi la gloire à Nzambe déjà sur l'église te. Satan continue l'église, Satan va à l'église. Alors bateau bazan d'entendement spirituel, il faut baba no sangana na bandaku 2-3 personnes ensemble parce que église est comme une caverne à démons. Église est comme une place bana banganga ba sataniste ba soloka batunyo surtout tu baka banganga baza otasa misa ba koma le ba pasteur. Et puis batunyo surtout bazaki ba ndoki kuna bazo le avec pasteur. Alors bana na Nzambe o ba mayele il faut ba bima na milia batuana bakuta na 2-3 personnes ba sangana pour makaba 10 000 zate makaba muta yibi mbo muta zate bo sangani bo sambeli. Alors, dans 1 Samuel 4, 12, un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Shiloh le même jour, le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur une siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris, dit, qu'est-ce qui signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui. Aujourd'hui, Élie dit, qu'est-ce qui s'est passé mon fils? Celui qui apporta la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même les 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine a-t-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverser et à côté de la porte et il rompit la nuque et mourit. Car c'était un homme vieux et pesant.
il avait été juge en Israël pendant 80 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs le surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains rien, car tu as un enfant, un fils. Mais elle ne répond pas: il n'y a pas intention. Elle appela l'enfant El Kabod, disant: la gloire est bannie d'Israël. Amen. Ici nous voyons Mokolo Oyo Baïko annoncer Élie qui arche de l'alliance. Arche de l'alliance représentait Dieu. Philistin Bakenango. Et Bana Élie Mibale, Ofni na wana msua bakufi parce que bazalaki na fourchette à 3 dents. Bazalaki yiba l'église, bazalaki yiba mabonza, bazalaki bimana basi ya batu. Alors Élie comme azali sacrificateur azosa elokote, nzamba frappé do na mukolo wana Élie abungisi na bana ne mibale bakufi, ye moko akufi, mwasi ya mwana bakufi. Donc 4 personnes bakufa nkola gloire à Nzambe et bimi na Israël. C'est la même chose aujourd'hui dans l'église, gloire à Nzambe za sauté. Je vous assure, Nzambe mutatini na ebsanga, lelo na l'église mingi za nango ba musiki ya ba Congo, eza musiki ya ba Zombo, musiki ya ba Luba, musiki ya ba Ngala, musiki ya ba Swahili, église ma Nzambe ezara sauté. Alors bana na Nzambe solo, il faut pas bima na kati ya musiki wana po bazo ke na Bible bi bozo sangana, no bozo koma pire, bozo koma mauvais. Bo bima na milia batu wana, bo banda église ya Nzambe. Église ya Nzambe bokotala Noé. Azaki na combien de personnes? Noé a été sauvé, yé na mwasi na bana. Lot, bazaki combien de personnes? Sauvé 4 personnes, mwasi na baluki mungwa. Donc église ya Nzambe c'est sika batu belete. Lelo o na zoe sabino, révélation dans batu singa, esika batu bazé belé. Otala elateli na bango, elobeli na bango, comportement na bango, au moins la culte eza esika ba démon. Donc gloire à Nzambe bimi l'église, gloire à Nzambe za skona balaba. Ya Nzambe yebisi sobo. Tout ça la jeune prière, ya ko bonde la kolela. Pour te makila ma Yesu kitana bo mwana so. Makila ma Yesu, iswa ko longola so na masumu. Makila ma Yesu zo comme ça so ba na Nzambe. Makila ma Yesu zo purifier corps, âme, esprit na biso. Ko longola ba flèche no so inflammante ya diable a kondisi pona mboka oyo po ane o nene zo sila. Alors vers fin de l'année, ndetango oyo bana na Nzambe mingi ba kufaka na ba fête na ba nyonso. Yango moni to yaki na bino le lopo na osa bino ke gloire à Nzambe longwe. Mais ba o bazo gêné, ba o balandi directive à Moussa Nzambe parce que dans chaque époque Nzambe a Moussa Liboko appelle ces directives. Directive elle a qui 3 jours à gêne, le 1er, le 2, le 3 décembre. Tokolia te tozolia ka ba fruit parce que ba fruit eza biloko Nzambe alambelaka Adana Eve na Eden. Batika ya ko tia moto te, batika ya ko sa eloko te bazako lia ka ba fruit. Et na ba fruit wana cancer ezaki te, sida ezaki te, malaria ezaki te. Et hépatite à la guité, au sirop de foie à la guité, viva qui tire les sous le kabola bango. Yamona le kola, to koti na ngongolo, tozo ke no kumi sanzam. Tozo tombo la mongo na so banone to lanzam. Oh zalinzambe, mwana wao. Oh totatoli kombo na yo. Boimo na e pana biso. Etini biso tokumisa yo. Koringa mingi Namari amana boinanga Wana kwara kimite mano Hora kotaki osukorina Hoko misina maumbuna Hora kopesa na mingi Hora maso usarenga na pesa na nini pora maso usaina na pesa no meresi tozoto mola mongongo kwa pesa Nzambe merci po abate yo amema na poto apesa mikanda apesa ndaku apesa libala apesa mayele Nzambe merci pour la permettre au permettre na bongo to lukelo na yo merci pour ngoma oyo au permettre biso to sosola to mesika ekabote no bizali au permettre biso to dans l'esprit na yo a discerner le manito ali ozo na yo okumu samara yo otanzo la mara yo Nzambe
malamu, bobateli malamu, bosilima bokamwa, Nzambe bobateli, zwa na yo lokumu, Adonai, El Shaddai, l'Afrique de Sarah, Sèvres de Liban, le mal caché, la mal cachée, la mal révélée, Nzambe malamu, bobateli malamu, Mosunga bokamwa, tokoni yo, Nzambe malamu. Mokote akokani na yo, mokote akokani na yo, mokote akokani na yo, Yesu mokote akokani na yo, mokote akokani mokote akokani na yo, mokote akokani na yo, Matia mokote akokani na yo, bobele la makila na Yesu etanga likolo motu na biso, likolo motu ya bana na biso, likolo motu ya bandeko nyonso bazolanda biso, likolo ya bakongole nyonso na diaspora, likolo ya bakongole nyonso na Manchester, likolo ya bakongole nyonso na Birmingham, likolo ya bakongole nyonso na Yule, na Sheffield, na Wolverhampton, likolo ya bakongole nyonso na Huddersfield, na Liverpool, na Birmingham, na Londres, makila na yo na Reading, makila na yo na Leicester, makila na yo esika nyonso bakongole bazali, na wana yo likolo na yo, likolo bakongole, likolo confiance na bango, bakolo bango miso molimo, wana yo likolo bakrete nyonso, makila na ekanaki, likolo makila ya moko na moko, makila na yo, makila na yo, makila na Yesu, likolo na Angleterre, na ndako ya Queen, na ndako ya Kangour, na ndako ya ministre nyonso, bao basala na OMEKI, bazwa badesizio malamu mpona bakongole, bakongole baa na prison, makila na Yesu besokola kuna babima, bakongole baza na bokito, libongolo bobale ezala likolo na bango, baafrike nyonso ya Brazza, ya Mola, oyo nyonso balobaka lingala, oyo nyonso basambelaka loboko na Nzambe ezala likolo na bango, Nzambe malamu, Nzambe malamu, chebelekebele, sanda yakabolo, chekebele yanda, makila na yo likolo na Congo, makila na yo likolo na Brazza, makila na yo likolo na Angola, makila na yo na Royaume Congo, makila na yo ekita na Congo, estope ba sacrifice, estope basala na bakufa, estope bisala bato basoloka, estope nyonso ya monde ezali, chekebele yanda yaka, kondo rokobolo yeke, makila bolingo, makila bolingo, oyebisa bango koma kosambela, oyebisa bango bikiatikaki yanke, ayebisa bango bikiatika banzele, ayebisa bango bikiatika bakula, ayebisa bango bikiakoma messager, amatia bolingo bolingo nae